la République démocratique du Congo, Ande Konangaya Kinshasa, fini les brûlures des appareils électroménagers et des équipements électroniques lors des surtensions, des fluctuations de tension, chute de tension, ainsi que des coupures de neutres ou présence de phase sur les fils neutres. Mwanamboka, ingénieur Évariste Bolala, génie congolais, a même l'émission, invention naye na Komboya, ponte-ball, pontage de phase automatique. Et mwana maman, ce qui faisait kei, komi tungisate, toko bricoler logette na yote. Voici la logette électrique intelligente, solution électrique. Ponte-ball avec groupe, wana ponaba groupe électrogène. Logette électrique intelligente. Oko raté ba match na TVT. Ball phase. Basculement automatique entre deux lignes électriques en fonction du nombre de phases. Yangope et Zalion. Manchon bolala. Sokyo kangina yango câble. Connexion. Et Kozi Kalisusu Théo. Kokamouin. Nos adresses. 10e rue Limité résidentielle. Petit boulevard Lumumba. Contact 099 99 47 891 081 66 06 107. Talabien Bakoma Skafme Iyo Wela Tango. Matondo mingi bandeko balandi tindika na ebete bozala kaibele pamba tenga yu bino Ange Kashila na mesana bongo ko pesa bino basango na bosolo na mesana bongo ko kita sika oyo makambo ezala kandina ngaka kolakisa bino pamba te Kongo ndemboka na biso soki to lingi Kongo te ba to mosusu ba kolinga ko lika biso te na bo mesana ndenge to mesana koluka esika bandeko ba kolela ba ko sepela to zaka wana nengo wana to tambola ki tata mo kambekolo apesa ki ndingisa ya kosala esika obo komona na sima na ngai yawa babanda ki pe kosala bon toyebi te eloko nini esali ete bakata biso na bino toyebi pe te mais tokiti kaka tolakisa bilili mpona kolakisa na bandeko pe tata mokambi soki azwi pe libaku ya kolanda biso ya komona ete misala oyo atindaki bato basala bakati bali nayebi te balingi basala ngo lolenge basali 100 jours bandeko bameli pe mbongo ya awa toyebi te tomekaka kotambola pe kotambusa micro na biso pamba te esika boye komona bandeko baza na danger nayebi te ngai kotala ngo bosani nga deja mabe esali nga penza kolela pamba te esika boye soki mbula penza ekobeta makasi pongi na ndimi te bandeko bazaka na pongi ya kolala na banza bo komona bilili penza ndenge ekomeli nayebi te eske bakosuka boni bakosala nini basala pe nini na etao bakomi deja tala ndenge bandako ekomi tala ba toilette tala deja bandako donc eza danger moko na ebite ngai ko sala nga somo toko bakaka comme ça tozonga lisusu pamba te makambo be ko sala pasi pe posa kolela mai na bandeko nyonso basombaka babisika boye moi toli mukie foko tuna ka penza foko tuna ka pamba te o eza kobwaka mbongo tolanda bandeko ndenge bakoloba na mikobongo tozonga tozoko bakaka na isika bandeko baza pinza na isika ya pasi tozoko bakaka kokomisa maloba na bango epa ya baye oba misana kosala musala na compte ya mboka mwana mboka topesi yo mbote mingi mama journaliste mwana mboka kukolba yo kombo nani pe toza wapi ngai kombo nanga Franklin Bosenza awa tozali na commune Alemba précisément na quartier Livulu. Na Livulu awa tomonaki erosion katanaki to me musala kendaki penza kitoko ebandaki penza ko kende bien soki to lobi to buka lokuta mabe pamba te biso nde to bakabo solo mais ko kamwa na ndenge bandaki ko kende na rapidité nyonso to moni misala ekatani to ebite bino pe bokoti na liste ya 100 jours ba yibi mbongo to ndenge nini. Bon finalement tozo comprendre likambo oezo lekela biso ate soki tozongi mo sima ezande président de la République alongola ki matambi na etanga yokaki ke population na ezo souffrir koto ayaki kopesa lancement ya ba travaux koto atala ki amona ki ndenge nini bandako kendaki ou eza route principale memiti na université de Kinshasa d'ailleurs sur l'avenue qui porte ce même nom là l'université. Alors pour cela ba travaux et bandaki nous avions vu la société OVD na ba chinois ils étaient en collaboration ba bandaki ba travaux mais subitement un moment tomoni les travaux ont été arrêtés et puis les Chinois ainsi que l'OVD bakei bazubilo ko na bango bakei
Maintenant, avec cet état, bien sûr, ils ont fait les caniveaux. Mais ma belle, oh, nege batiango beba jistango bienté. Une fois qu'il y aura encore des pluies diluviennes, ça risque encore de barder bandak oh et moi etika la mukie et comme mango le sous-union sotoke. To éviter. Ou un sabotage de la part de la société, parce que le président de la République, c'est le premier citoyen de la nation. Tant on a si accès bon, c'est-à-dire il y avait un financement bien établi. Il fallait bayokana. Il y a beaucoup de monde à travaux au président de la République à l'ansaki. Ou un sabotage. To éviter. Est-ce que quelque part il y a eu vraiment suffisamment de l'argent pour finir ces travaux, ou soit que l'entreprise et ça vraiment ça passe si l'inquiétude ceux qui botent vraiment na sima surtout c'est vraiment catastrophique tozo ebate misala wana bino bapandi sango bo mekampe côté la biso pour na côté population ezokokate bazola muka ernest surtout na inquiétude musala ngo bamone katani kala mingi te bambula makasi ezo en avril awa to ebite neni to kosuka. Mwana mboka na bité okoki koyebisa na société OVD wana okoki koyebisa na bango message ni pamba te bato nyonso bakolela na komona yango mikolo utaki koleka na awa totambulaki awa toyaki peti awa komona ndenge lolenge nini misala ekokende mais kotambola bisika nyonso bapesi OVD misala kosala bakokoka te na ebite balie mbongo bandeko o musu basaka na bango misala bazolela ete bazwi misolo te bafetaki na nzala to éviter moi message à repasser dans la société OVD eza société ya biso moko ba imboka mais et ko sala musala na ndenge singélité. Bon, là à ce qui concerne le partenariat OSC fixement qui OVD dans le gouvernement congolais to éviter. Mais pour la OVD azwa courage ya kobanda ba travaux, c'est-à-dire ils ont fait signer un contrat. Un contrat boye ba kena 4 contrat na biso boye to ko travailler de telle durée. Mais d'œuvre na biso ezabé ba moyen ba matériel. Mais si bango déjà 70% ya mbongo na bango. Voilà, c'est-à-dire voilà to ko tande OVD asa faillible, c'est-à-dire azoko kate par la OVD sa société publique, sa société à l'état. Ce qui bongo l'état doit s'impliquer a ba ndenge na ko changer ba kondiwana aluka batu o ça compétent parce que ceux qui total même ba ko travailler à mbona bango mingi ba ko liango il va bala qui ko vivre vraiment comme il faut ba kondi wana ba so liambango et ceux qui traversent les terrains Sibis alors ce sont des pères de famille. Par là, moi, j'aimerais qu'ils puissent au moins avoir un remaniement de la part des gouvernements, ceux qui gèrent des entreprises publiques. Bah, il n'a pas changé parce que OVD Baza a quelque sorte, on peut les retraiter des incompétents. Dans plusieurs marchés, on va gagner, tout le monde va satisfaire vraiment les besoins de la population qui s'attendent à Bangote. Alors, ça, société à Bana Yamboka. Ceux qui va comme ça, va marcher, na ba expatriés, na ba compagnie ou talibanda, tokolo ba bazo négligé ango. Mais alors que tant que ça marcher, ça là et là comment il y a bien de façon que batu o bazala kati Yamboka, nous les citoyens de notre pays, que nous puissions nous réjouir. C'est un peu ça. Biso pe totondi botondi. Merci. Mbote maman nangai. Papa awa toza na commune ni pe quartier ni. Bon, awa toza précisément na commune ya Lemba, quartier Livolo. Siko tomoni babandaki déjà kotonga érosion o ebuka na ki tomoni déjà batie mabele ezoni na tokuti awa ta mutu moko te to ebite awa bakangi yango lisusu o to ekoza susu prince te o to ndenge nini. Bon, biso na bino tozomona ndenge moko mais biso toza ba habitant ya quartier. Tomonaki musala ezaki na moi rapidité. Bon, tomoni kaka un certain moment ba arrêter ba travail. Bon, to éviter ce qui est anini oyo. Ezo sala ce qui financement ezo manqué. Tozo ra ba télévision ba lobby financement ba to balembongo OVD akimi ba longoli bangin donc tozo ebate au juste c'est quoi? Ce qu'on pona ngo koloba nini abande ko ba kolanda pe na tata mokambi polo asa azwaki likalifipe mawa yo kaki mawa pona ko sala nzela o. Bon, pona ngai dernièrement na monaki ba politicien ba leka ki awa entre autres ba tu assemblée nationale ba député ba leka ki na komona président vice-président assemblée nationale Jean-Marc Abunda ayaki awa atali amoni me après wana to moni le côté mais na kosenga na mokonzi mboka en tout cas a veiller na bato ya zopesa confiance pour moni ba pesa confiance na mutu nyonso te soko moni mutu opesi confiance esimbite en tout cas meka ko écarter au pesa mutu mususu confiance pour na kisasa to na Congo bato mayele basilité
bato pe ya motema ya kobongisa baza kaka ebele o baza na esprit neti biso nyonso za derrière yo mokonzi mboka en tout cas tolingi o s'impliquer na likambo yo po to mona ba mafia o ezo salema na niveau ya likolo kuna en tout cas meka kosila. Ah merci maman. Ce monsieur chinois, depuis qu'ils ont débuté ce service ici, ça a fait 4 fois que ça a écroulé. Mais maintenant ils ont finalisé ça. Vous voyez le niveau où ils vont poser dedans là-bas. Il y a plusieurs risques là-bas. Quelqu'un peut tomber là-bas. Quand ils auront laissé ça comme ça, il faut qu'on ferme, qu'on couvre ça. Ils n'ont pas couvert ça. Et c'est la route qui est restée de l'autre côté là, et sous l'état de dégréement. Il n'y a pas moyen de faire autrement. Qu'ils viennent finir le travail, qu'il y ait une circulation ici. Pas de l'autre côté là, il y a un embouteillage. Il n'y a pas une bonne circulation. Et ici, le travail n'a pas pris fin. Et ils ont laissé l'endroit là vide. Comment est-ce que les gens peuvent passer ici librement, aussi longtemps que de l'autre côté, il y a un embouteillage? Qu'ils viennent finaliser le travail, qu'ils couvrent le lieu là, ils ont laissé comme ça. Parce que nous vivons de risques avec les enfants. Qu'ils viennent finaliser le travail. Le toit a été déjà donné, le toit a été déjà fait, mais il reste seulement qu'on asphalte la route. Et que la route de l'autre côté là soit délogée. Qu'est-ce que vous demandez au chef de l'État? Nous demandons au chef de l'État, comme il était venu ici la fois passée, qu'il fasse des semiers à ce qu'on finalise ce travail ici. Parce qu'il n'y a pas une bonne circulation à ce lieu ici. Il n'y a pas une bonne circulation. Le moment où il était venu, il avait dit que dans 3 mois ça va finir. Maintenant ça prend maintenant 1 année. Vous voyez que ce n'est pas bien. Nous souffrons pour le transport. Nous souffrons pour vous voyez tous les gens qui font le pied ici, c'est dû au transport. Ils le fuient de l'autre côté parce qu'il y a beaucoup de trous. Il n'y a pas moyen d'être dans un bus là où il y a des trous. C'est pourquoi nous demandons au chef de l'État qu'il vienne au plus vite possible, et qu'il envoie les gens au plus vite possible, qu'il rende ce lieu ici. Et enchanté vraiment. Oh, et Boukanaki, on est effacé à lui, surtout qu'il y a une victoire, tout comme ça. Mais la chose la plus mauvaise, c'est la autre côté de la Katouana. Et baby moi été donc on compte embouteillage comme à ma case pour que aucun va transport il faut ça dit boba luka boy donc boya bien été c'est lorsque boya c'est même la responsabilité il faut comme toi tina suka que bana msala boutique boya parce que là on va te aller awa et boukan etikalika boy yemoko Antoine Tekel après ça qui va tout pour que va se mettre tu va batika msara donc bazwa ba kenda c'est-à-dire à la chef à l'état il peut te fauteuil qui est te fauteuil qui est on peut fauteuil qui est mais te faire confiance c'est-à-dire à soit charge soit par responsabilité na simoti na suka ete ke musale bande suki parce que somo ya makasi so yebe banda ko to za ado yeke donc boy eza ko tavia ba tuna danger donc eza bien te on na ko wana sala to banda ko seka bango tango mbule ebetawa basali muke ebukani OK to banda ko zanga ko yeba to yebike mbula moye o compte dire ngo ezate mais quand même balongi musale sesili gouvernement tcha ba moyen parce que biloko boye eza propreté na mboka munene o ba alobake Kongo etonda bomengo metala mo esika mukio bongo bomengo ngo eke wapi Kolobara papa on est misala de télé mi bo. Je peux te faire ça, je peux te faire. Il va risquer tu es avantage. Oh et Boukanaki, on est effacé à lui surtout qu'il y a une victoire tout comme ça. Mais la chose la plus mauvaise c'est la autre côté de la Katouana et baby moi été donc on compte embouteillage comme à ma case pour que aucun va transport il faut ça dit boba luka boy donc boya bien été c'est lorsque boya c'est même la responsabilité il faut comme toi tina suka que bana msala boutique boya parce que là on va te aller awa et boukan etikalika boy yemoko Antoine Tekel après ça qui va tout pour que va se mettre tu va batika msara donc bazwa ba kenda c'est-à-dire à la chef à l'état il peut te fauteuil qui est peut te fauteuil qui est on peut fauteuil qui est mais te faire confiance c'est-à-dire à soit charge soit par responsabilité na simoti na suka ete ke musale bande suki parce que somo ya makasi so yebe banda ko to za ado yeke donc boy eza ko tavia ba tuna danger donc eza bien te on na ko wana sala to banda ko seka bango tango mbule ebetawa basali muke ebukani OK to banda ko zanga ko yeba to yebike mbula moye o compte dire ngo ezate mais quand même balongi
musala esi esili gouvernement tia bamoyen parce que biloko ya boye eza propre te na mboka monene oyo balobaki Kongo etonda bomengo me tala mo esika moke oyo bongo bomengo yango eke wapi. Toti kolanda lolenge bandeko bakolela penza pona nzela oyo esalami kitoko babandi penza kitoko elekeli bango na mayele te mais volonté etikali sikoyo na ebite etikali na ngambu ya banani pamba te toko ndimela lisusu bata société OVDT pamba te o basi basali biso ya minene na soto mutanto ndimi te ke bazangi kopesa bango misolo toyebi bapesi bango misolo pe bandeko bakosalisa bango misala wana bakofuta bango malamu te malonga te ki bandeko nde bakolela na place ya bandeko wana ta mususu basalaka misala makasi bakomela kaka ji na gâteau bandeko ba chef la bango bazui bambongo ebele en tout cas eloko boye etokomisa bandeko na biso esclave te tozo senga na ba procureur ba dossier nyonso bazo ya kofongolela pona bandeko bakosela biso banzela oyo ekota na kimafia te tozo senga justice ya sole sala na bandi tata mokambeko la utaki deja kobongisa kozongisa kopesa deja nzela ya état de droit na banda na koyoka deja solo ya état de droit o nyonso sali eloko eza na nzela te il faut azwa yano na epembano na ye na kosenga susu na tata mokambeko la fongola nzela penza fongola penza miso na ye na mambi penza matali penza banzela oyo pamba te ekopesa bandeko pasi ekopesa bandeko kolela soki totali na nzela changu tala pasi oyo ezalaka totali pe na nzela oyo eza nzela moko ya monene kendaka ti na université bimiti rond point yango nde nzela bandeko ya koto basalelaka na bandeko nyonso batangaka koto nzela basalelaka banzela ba mituka ekomi kokota kuna ekomi kosala bambouteillage ekomi kobebisa pamba te eza nzela ya mituka te ti sikoyo bandeko bango wana bazolela eloko te en tout cas ezosala pasi na bandeko nyonso ya OVD yo bikoliaka eloko ya leta en tout cas yo fo bongisa okokende boloko pamba te tokotika bino te misolo nyonso ya leta mutu akoyiba biso nyonso tokofungola miso bakokanga ye akokanga mape akosala akozwa ye yanone pe mbano na ye na bandeko nyonso oyo bazwi penza pe likanisi ya kolanda tindika en tout cas nazangi site kopesa bino matondo mingi pamba te kolingaka tokita na terrain mpona kotala penza mambi makoleka na mboka bandeko ndenge nini bazolela et puis danger mosusu oyo bandeko baleli mingi eza na mwa esika oyo wana batie bamabende wana eza esika oyo bamai yaka kosangana donc mai ezalaka très puissant eloko babongo soko ezwi mwana to ezwi eloko ekoki kosala badega makasi mais kokamwa nga na kobanga batiki eloko polele pa bachinois ata kokanda baza nango ya mbongo boye bakoki kotika population na danger boye te ezosala pasi
ezosala pasi yango wana tobengi na bato beleli mpe na mongongo makasi na bandeko balandi biso partage eloko oyo oyo sololaka na tata mokambi ekolo partage yango en tout cas tata ayoka kolela ya bana na ye pamba te bandeko misusu baza na posa ya konyokola baninga na bango neti bandeko na biso bakongolais neti OVD alelisi biso makasi na banzela basote moton OVD alelisi biso kokamwa kosala sote moto na 4 personnes pe bandeko bakosala musala wana bafutamaka te ebongo boni tokondima ya awa basi bafutami tokondima te soki nano tomoni te elobi ndeko na nga Saint Thomas ndenge misana koloba ete nakondima te soki amoni te nde biso bata OVD bakomi kosala biso soki tomoni te tokondima te pamba te bandeko wana bamimi biso na nzela kitoko te na nzela libungi kotala mpenza nzela oyo na ndenge bandai kokende bandeko bakangi na biro musala mpenza esalamaka lisusu te bakangi mpenza babia bango musala esili toyebi te kanda o mbongo toyebi te mais danger oyo eza na nsima nayebi te bino soki bokomona biso tomoni mpenza bino mpe boza na miso kotala botala esika wana nazongeli lisusu eza danger ya makasi ya kosakala te oyo mwana ata mbula te ata mopepe te mwana erreur moke bomoni bana classe photo akoki kokoya boye eza molai makasi eza danger batiki yango polele na kobelela na mongongo makasi bandeko baya kozipa ata libulu oyo pamba te kosala pasi tokomi na biso na suka napesi mpenza matondo mingi na bandeko nyonso bamesana kolanda ngai wa bino Ange Kashila mesana bongo kosala bino mosala ata na moi ata na butu bomonde kotambola na moi kaka mpona koluka ndenge nini ekoki kobonga ndenge nini tokoki kosepela en tout cas napesi matondo mingi na Chako oyo aza nsima kamera napesi matondo mingi na Mike Papi Kelly na Kisobe napesi bino mpenza matondo mingi napesi lisusu matondo mingi na Kashila pe na Gabriel en tout cas na Lubumbashi botikala pe bolanda tindika nde sika basango ezali ya solo tokuzali enda mbala sima